Fally Ipupa a la légende ou pas? Surtout le big Fally a la légende. Ma père sur Weranson, ma père sur Kofi Olomide, ma père sur Jibem Piana, ma père sur Nyoka Longo, ma père sur Boziana Siko papa. Parce que président fait rigolo sur Toto Wapi. On a président Fally a artiste, c'est grand. Président Fally a la légende. A la légende. A la légende, c'est un artiste congolais, a Salam Moussa. Président Fally et là on a vu que ça m'a élection où Kalamingi t'a manqué yo. Yeba que d'abord coopérer na président Robin Mundibu. Tilelo. On a vu que azo le gars ba TV bo mona azo loba wana. Ata ba gelo azo loba lobo gelo. Gelo show azo loba oyo. Ba gelo zela. Ba gelo show on anti ba anga manqué Mundibu. Ezakandi lo que sekela Mundibu po ayaki Mundibu ache waningote e ratati. Ba cédé pas mutu moko boye yango moni kenda ndengo wana ti. Ayaki posa nini? Azo waningo. Parce que Mundibu atali ka oza niveau na ngati. Oh, j'ai le chômeur au hasard na poto. N'est-ce que tu dois la pomme côté pour l'ambassade. Ambassade peut avoir la pomme côté à sala yango wana za lokola boutique. Mutu to azana besoin kosomba eloko na boutique soka pesimbo na prix bache akosomba eloko. Ambassade eza pona mutu to. C'est ça. Na dombe Paris ba danser ba lakite à part ka ba chanteur na ba danseuse za na ndenga mabete za na ndenga mutu za ba artiste moni. So conseil ezali okopesa ba. Ete za eloko moka o nga na oloba bo. Ba artiste na biso bon tout le bapé ba chanteur le pe ba koma ko bina. C'est ça. Ba chanteur pe le ba koma ko bina pe no santé que chanteur pe na katra lukino. Ba ba Michael Jackson hein. Repose après Michael Jackson na photo tanga kapa kombo. Ba grandeur ba présence ba ko bina monde ba présence héritier watanabe ba ba niveau ya fabrication s'il te plaît. Kotana pe na ko kata li solo le capo. Tiens no grandeur, ça préparer ça ta le quand au comparer ta le ngana ye moi muke. Évolution et billetterie, ça évolue comment? Ouais, très bien tout ça. Nous avons tourné Sengo. Tourné Sengo, Bajalou de Kande Amba, Bajalou na Bisson de Amba. Bango Katel, le quoi que tout ça, le quoi l'autre là jamais. L'autre là. Bisson déjà. Côté Babillet déjà, yo katende konangai. Côté Babillet déjà très à l'aise. Baza déjà ko sepela. Ba o déjà ba somba kete ba profita ba kenada ko somba. Mais ba Robin Mundi ba robete là bas. Pour musique ça ba kiti. Mais ba o ba beta ki ba concert ba to leka leka wana. Neti faire sur la coste, beta ki musique ezali na batute. Siko bunu bokumo tenika la coste le quoi biso nob sur la coste d'été biso zali chiffre 9 na président Fally yeba kango Alexis Wecha ninga zaka bongo azalaka na ye mutu moko nde bozo monke très ako manquer lobby buka visa inspiré bo tike ka ba voyage mo ba kelete boko mona a coopérer na Mundibu neso ne bo moni atande bo monga na lobele boy eza code tala bilonga ba mise ba kenda poto nde komi bango ozomona ke bato ba komi da mafuta oya Paris fufi makomi soko toujours moi ki bola ba savoir pour la ki bola vous comprendre ngai Freddy Mbona kenda poto metala teinture na tala ne nazara bon chic bon genre tu comprendre ah ouais azaki moi mokena moni ba koko na so ba wera so ba beti ba parler des sports ba beti ba double zénith ba beti ba Madeleine ba beti ba sali pas minene ko papa o biso o lelo ba biso ba artiste to koti to na génération to bani ko beta on a sima ba vie on a da ba père nefso na ba koko na so ba beta ngo papa o ngana ko kitina nga ko kitila nga wera son na nga ko kitila nga président JB Mpia na nga ko kitila nga président Kofi Olomide o baba on nti ba on ba za ba légende de bangwana pas na nga ba légende za ba Kofi Olomide ba wera son ba JB Mpia ba on ba légende pour lelo ba vie ba repose à paix bakoko na biso ba ve beaucoup ba kufi lelo ba tikeli bango de makambo bango de ba légende papa toutes les gens isko nana tabino moko pena toutes les gens isko nana ta fala za légende te ndeko na ngaza légende te ngaso ke légende na koloba keza ba wera son ba jibe mpia na ba Kofi Olomide batunga na koyeba ke baza ba légende po basali aptang biso to kola batuzo ka ba sound to mona ki makaba ba chose ya musique za bangwana po basali ba Sous le soleil, nous vous présentons une très belle grande émission sur votre chaîne Solo la Vérité. Moi, votre humble serviteur Jordan Lubaku, je suis toujours là pour vous donner ce qui est le meilleur. Comme nous le savons tous, l'information exige l'actualité. Voilà, toujours, je tourne autour de l'actualité. Pour la deuxième fois, nous avons encore accueilli et fait appel à celui qu'on appelle Freddy Mbolongo Papa Liboumou, c'est lui qui évolue au sein du groupe Chiffre 9 de Robin Mundibu. Nous le savons tous, actuellement l'artiste il est en Europe où il est en train de préparer comment va se passer une grande festivité de son concert qui est prévue pour le 7 juin prochain. En tout cas, c'est le Congo qui gagne.
c'est le drapeau du Congo où ils allaient flotter vraiment. J'invite toutes les personnes, les mélomanes de la bonne musique, le diaspora, partout, aller consommer le billet, aller soutenir ce grand concert de Robino Mundibou au Ezali, na théâtre de gymnaste Maribel, na Paris le 7 juin, sans oublier, Tunio Souba soutenir Bisso. Vraiment, je pense que Solo la vérité, à Rosala vraiment wana avec toute son équipe, Rosala vraiment wana. Merci à tous les ingénieurs, Gertin, l'imbattable sans plus tarder, toutes les personnes ont vraiment beau porter à soutien et Panangaï, c'est lui qu'on appelle Francis Modia, le roi des Amunda, Soulé Camara. Merci Nabino vraiment. Apprécier l'homme à son époque, Yannick Kinia, les Rombox, Yannick Kinia, les Rombox, Papa Jacques Midaï en direct de Londres, Napesibino, Bambote, Ebele, Raoul Moulobo, Spanishman, en tout cas, Bambote Nabino, vraiment, où ils allaient deuxième épisode, je peux dire, il y a Freddy Mbolongo, il va nous expliquer comment est-ce que billetterie et Zali ko évolué. Tout comme on a Robino Mundibou a fait une très belle prestation lors du concert de Héritier Ouattara na Dôme de Paris. Tout le monde comment est-ce qu'il est kaki? Nous allons avoir des critiques, d'analyse, qu'est-ce qui était de bien, qu'est-ce qui n'était pas de bien. Tout le monde a qui comment est-ce que l'artiste musicien Héritier Ouattara a fait une très belle prestation. Yemoko Robino Mundibou Azalaki Nakati à podium, a Pesaki Bicho Ezali, une très belle prestation. Et voilà pourquoi on a choisi l'un de ces poulets, Freddy Mbolongo, ensemble avec vous, chers fidèles internautes, nous allons pouvoir dire bonjour Freddy Mbolongo, Papa Liboumou, tout fait tout flamme, bientôt là, Paris. Et ce qui est bonne santé d'abord. Ouais, Bicho tout est bien, santé très bien, t'as nous on a déjà boyé, Bicho santé ça l'a bien pour Bicho sans Zambewana, mon boulot quoi. Ça peut Papa Chic, mon boulot quoi. Tu as une présentation et contact à Moutouka. T'es bon, on a approché. Ah, t'es aux abla, Moukilo, bien matériel, tout le belangoté. Na simbe karabo. Musique qui n'a bon. Ah ok. Et qui n'a pas un ballon, on voit Angolo, Inzo, Angolo, Angolo. T'es mon biso, hein. Biso to vendre paiement à Papa Chic, tous les artistes to voler bien. Orchestre c'est grand orchestre. To déjà ils ablo au fouet à la peau, ils ablo que sont biso na ba transport. Pour qu'il y ait des émissions, pour qu'il y ait des concerts, quoi. Pour les artistes, il faut aller véhiculer. C'est ça. Il faut aller en position, quoi. Il y a bon chic, bon genre, quoi. C'est ça. Et le bon, il y a musique. Il y a Papa Chéri. 4x4. On a bango tout baluba, qui est bon chic, bon genre, il faut aller à musique. Ok, merci beaucoup. Puisqu'on a parlé de votre prestation le 7 juin à Paris, théâtre de gymnaste Maribel. Évolution et billetterie, ça évolue comment? Ouais, très bien tout ça. Nous avons un sengo. Ok. Ton sengo, jalou de kande amba, jalou na bison de amba. Bango bakate le quoi que tout ça le quoi l'autre là jamais. L'autre là. Ils déjà té par de tous kende. Na lingi maka musu té yo moni que yo za mistake. Problème n'arrive pas. Côté ba billet déjà, yo ka tende ko ngai. Côté ba billet déjà très à l'aise. Baza déjà ko sepela, ba o déjà ba somba gete ba profiter ba kenada ko somba. Pour makambo za bien. Elle mando ba nazolo ba déjà. Ba profiter déjà ko kendaka po concert oyo eza deux fois eza pendant na bilengi eza na bagu yango bon na biso pendant na bagu ngana lo bon mais des fois kolinga te otala na internet to na téléphone to na TV linga yo moko yo ko vivre nga live pour ozala ko sepela ba tout ba somba billet bazala décider ba ke ba mbongo ba bimisi ba ekokende pemba te bakomona pena spectacle ba comprendre que Papa Chic qui est Freddy Mbolongo Papa Liboumou pour danser na bango bazala kawana tant Papa Chic akoyemba yeba ke bakobina pena Freddy Mbolongo Papa Liboumou bakoyemba bakobina presque groupe chiffre 9 mobimba c'est que kozala moto ezala fait yangwana. Merci beaucoup puisque nous parlons de Maribel billetterie au lobby, ça évolue déjà totalement bien. Je pense que non, comme vous le dites, totalement là on n'a pas vraiment le chiffre de billets vendus déjà, mais nous sommes aujourd'hui le 27 mai. Dans quelques jours, si je sais un peu de comprendre, ça nous reste 12 à 11 jours au concert et vous allez déjà tenir. À quand le départ pour l'orchestre? Parce que l'artiste et musicien Robino Papa Mundibou actuellement séjourne à Paris au Azalaki na prestation Héritier Ouattara et il est resté là-bas juste pour préparer, pour essayer un peu de voir d'autres organisations pour son concert. Et groupe départ nango Eza quand vous avez un problème à visiter départ Eza quand parce que vous avez 12 jours pour la prestation. Na yebiso le cambo men fa tout ça là notre tournage tout ça tout ça nos interview. Na yebiso ke biso na pour mon côté pour na ambassade. Ambassade peut ça na pour mon côté à sala yango wana za lokola boutique. Mutu to azana besoin ko sombelo ko na boutique so ka pesi mbone na pro bache.
kosomba eloko ambassade eza mpona moto tout c'est ça eza mpona peuple congolais vous comprenez tokozwa ba visa tokende obeta na théâtre gymnase Maribel na Paris bokomona biso na Paris toko prester tozala sika mo patron na so el généralissime on appelle son mbote patron et siko za na résidence non pour ya za française azana wana résidence na ye mais ya za résidence français ya za kuna ndeto ba boye askene na so ka uta akeli af semul plus akene ko prester pe poza ki invité na concert ya confrère na ye patron na so Héritier Watanabe boss live na confirme na so ke na confirme na se ke na bokomona bomoni patron na yobe patron na bino asa patron nga asa patron nga parce que le patron na biso o chapena Robino na kati te patron na biso ba Freddy Molongo asa loki na bité ka patron na biso Robino Mundi bazali invité pa ya confrère na ye Héritier Watanabe patron na biso vous comprenez asa patron nga na lingaki mingi na lingaki mi pasa la musique ne kitoko asa ka pe ba plein na ye yangwana yangwana ka kende ki kuna za na Europe mais bien d'abord ozonga soute biso nde ya option na aéroport quand bokende quand pour la motema okita toza bana nzambe te moni tango mona nzamba yaka ezala ka siri boza pio tozali te tozati le 27 tozali boza la pio to beta no to bisino ke tango na otinda bat basomba ba billet c'est que to ebi ke toza ko beta théâtre gymnase Maribel c'est bien biso ke très bizarre posé yena ebi ke olinga ko de beza boza la pio ba fani balinga biso balinga groupe chiffre 9 mobimba o baza na kina o baza na Europe boza motema okita na ebi ke baza ko ba benga batu nga boko départ ezaka boza na motema okita biso ezaka ya nzambe biso ezaka nzambe match eza bien tozala wana yango kana na ngalo baka esengo na ngai po na moni Dôme de Paris concert ebetami kitoko président Héritier Watanabe coup de chapeau na musalo sali non fait on pesi et sali ke erotique sanga pe musique te nde le bana patron na el généralissimo fait on sali eko tik sanga musique te pona ko mona ke kozala artiste ko yeba musala ezaka na mo elengi moko boye yango na président Héritier Watanabe coup de chapeau na ebeke ozobeta lisusu bakora rena wana lisusu. Merci beaucoup puisque au tardé toujours na prestation ya Héritier Watanabe oyo apesa ki société c'est samedi et outé ko le kato monaki Freddy Molongo un artiste évolue na kati ya chiffre 9 ya Robino Mundibu concert wana ton patron Robino Mundibu abetaki na kati ya aprestaki na kati ya concert salaki oizali première partie ya concert wana. Comment analyse Nino Sali na kati ya concert wana l'air au tali yango o kopia biso ba détail qu'est-ce que tu as trouvé de bien ou qu'est-ce que tu as trouvé oizalaki vraiment bien té te patron nga Robino Mundibu el généralissimo asa déjà patron asa déjà leader ou presta trop déjà. OK, je ne parle pas de sa prestation mais de l'ensemble des concerts. Te mais faut comprendre que ba travail ba instrumentiste ba travailler qui tena patron ngai. Ezaki les ka attaque ba yebida musique ya patron nga el généralissimo ya groupe chiffre 9 ya omoni ba kanga ka ba note mo sentira ki ke maman ba fakota kana geste wana ya moko ba kata musique. Te na romona yango za des fautes ezali ki ba travailler ki na bango te moni tango patron ayaki na tango ya rap ya suka. Pour battre un concert lobe monique patron Robino patron na so el généralissimo aza déjà professionnel déjà na cop wana beaucoup betele note moko be mayebi na obwakela bomona ki ndingi bato so bayemba ki Robino Mundibu ayelelo bato baganga ki déjà el généralissimo ayelelo tokobi na miso alelo tokobi na miso bato bazozongisa alelo okomatanga uzopani Kulumba na biso ke suka Dôme de Paris plein bato batemi maboko na bango l'air ebeta mabongo na mitana bi ya Freddy azala wana malheureusement azaki te mais esilité bazo ya ce qu'on a théâtre gymnase Maribel kuna de sous moto ezali sonde toza bina président Héritier Watanabe tozali presque tozala ba invité na ba concert oyo ko singa ke tozala na ozala donc vraiment on travaille en collaboration. Tous les artistes congolais, tous les artistes photo soutenir après na tant so muninga invité faut kende. Eza na mabete. Mamunazolo ba kandisa ibi mamunazolo ba. Il faut to soutenir ka. Soki muninga pese invitation. Pourquoi boya ngo poani? Kolinga ko préférer kolinga ko tsaka jalousie mona kati mtema telo kana opekisa ngo trop. Soko so la jalousie ba kenza me pas ali sur likolo ya yo altala. Tanga zo mona kizo linga ko évolution ya ndekono congolais c'est que yo penda be moyen pour évoluer les atete. To tika biloko wana. Soki muninga na yo a prester à inviter yo kende na mutema kera
fumba le quoi patron sur généralissimo abandi ko ça la promotion ya patron na biso ya président sur héritier Watanabe depuis na kini tango za awa ya dom de Paris a pesi ker na ye pour na confrère na ye azali ko les promotions azali ko ba pas invité à part non ko za l'invité alingara déjà collègue na ye héritier Watanabe nde bazaki ba utana ba wenge yango mona za ko bokele pe ba fleur banda ko ba bandika te pour na dom de Paris te abanda ko de depuis tant président héritier Watanabe alungwa ki wenge musique maison mère tango sala makamuna ye président so ko bino mundi banda ko bokele da ba fleur azan de kone da ba banda ne wenge banda kala bazakane de dans les bons yango pe tomber ti lelo yango pe président so héritier Watanabe azo bokele de kone ko bino mundi ba fleur makamuna so do kene kitoko ndenge pas pe invité na théâtre gymnase Maribel na Paris yango wana. Merci beaucoup. Et côté tous on côté domaine comment tu as trouvé la prestation? Il y a ba ninga no ba danseur ba danseuse ba ngonyo suna kati wana vraiment na dom de Paris ba danseur ba lagite à part ba chanteur na ba danseuse bon moni eloko moko za na ndenge mabete za na ndenge moto za ba artiste moni so conseil ezali okopesa ba te za eloko moko ka o nga na oloba bo ba artiste na biso bon tout ba pe ba chanteur le pe ba koma ko bina ba chanteur pe le ba koma ko bina pe no sentir que chanteur pe na katra lukino po to za na ba nia mundibu na orchestre na to da pe na ba tapis rouge to mona pe ba wenge musique maison mais tika ba président so ka ba héritier Watanabe ba président faire go la ba président ba babindombe ba président ba nani ba nani ba président na biso ba nani o ba nani ba non que no bana wenge na on wenge na pesa conseil pour na wenge ozomona omona ke ne baza ko bina tonga baza na wenge musique maison mère chanteur azo bina baza ko na posa ba danser te omoni elo monga seka mo remarque pour na ba chanteur na biso na ndenge ezaki na fo ba pesa ki na bango fait mais fait o ko senga ki bina fo pesa fo ba sentir que le keto linge katana ozopana kota na penande ba na mona ki mo ko lala mo muke koto wana mais concert l'équipe bien mais côté ba chanteur na biso il faut besoin temps ko travailler so ki na orchestre ba danser ba alaka faut ba danser besoin temps ko travailler ba chanteur na biso pour ba na double poumon zali pema ko yemba na pema pe ya ko bina ozopona yango ande za seconde présent première étape ya makambo ngo ezaki omoni lelo moni dom de Paris vous sentez que chant qui toko son qui toko batu batondi batu bazo yemba papa na lobby batu bazo yemba yo kanga pesika ke tongo yo tuninga question tango yo tuninga question tikanga pe na répondre batu batondi concert plein batu bazo yemba chant tembo no so patron biso héritier Watanabe bazo cha batu bazo yemba vous moni ke ba chanter bazo yemba ba vocal qui toko mamuto qui toko ba danseuse ba bini qui toko mais loko zaki des akanga de chaleur mo zaki ba chanter ba déchaîner bon ils appellent ba chanter bon na ebité ba chanter muso plein so ba ebi monte mena ebike masala ngai Cédric Mbungu abinaka na ebida ke anaka abinaka na ebida déjà que nani chef na biso nani Jerry Spirit na mona binaka bon mais na mona ki ba binaki na bon mais ndenge to lingela makambo ngeza la faut na constater que wenge vous met dans la ngeza ko ke moto pene yindi ben na ebike à ce moment temps baza ba ko zoya on a bika ke so ba danser baza na orchestre ba to petant au travail na ba chanteur na bango po ba pesa bango deuxième poumon ya ko bina po dance pe c'est ça la motivation sur makambo na ba concert et ça la sur moto moko boy ozo mpane à part ça wana kana na bisi bango ke ba bina mais à part wana eloko moto nyo ça ngo bien concert betami kitoko ba baza ba tondi ba beti musique concert l'équipe bien concert l'équipe présent héritier Watanabe ba yembi bien patron na so robino mundi ba prester concert ba na pesi mbote sous na lobeso ah te asila te azali oh lobeso asila te osanti ka ilipso ba rafia ya wana de coutume na biso ya mboka osanti ke ilipso africain osanti ka déchaîner bois ki bato ba sepeli roi David pe somone bazongi sinetinga bazongi singa pona mona bango kala na yoka bango pe kala salinga bien ko mona bango sous na concert ya dom de Paris à présent so héritier Watanabe et ça les bétonné ko mona na leader na biso leader so qui bina Doudou qui bina koyi et ça les sous bien et ça linga bien fort et ça linga bien pena présent héritier Watanabe ça linga bien na nini na moi cohésion na pesi ko sangisa ba artiste ndenge wana pena so ki lelo ba artiste tout ya congolais toza na esprit ndenge wana lokola présent héritier Watanabe et bon ezala fierté mboka na biso ya drapeau le kuma drapeau ya Congo na biso Congo zomona et loko na saki moni les sous mutu ne baza ba on to baza ba leader o butu ba kana baza ba leader mais moni ke to moni ba lobeso ba vanda na ba poto roi David ba vanda ba poto na yoka kutu roi David te mais ne ko mona ye et salinga gu quoi tanga zo sipso na de kalalambwe ndende yawe rabina bike salinga gu fonga mona pana bana ko bina to no ki so bang 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 bang
tala bato nde bayoka c'est retrouvé que c'est bato yango wana kaka omoni nga azolinga nga nalingaka nga napesaka ba leader na biso ba conseil il faut tozala nga lingaka mo Congo ezwa pe lokumu lokwani tomona ba pays ya libanda ndenge bazaka omona ke mkingando asali featuring na kingando ayebetse na kingando mona kingando abimeli ninga na surprise na concert et ça la moi c'est ça yango wana. Merci beaucoup, mais il y a plusieurs reproches au bazo sala et pas il y a président héritier Watanabe plus que nous faisons l'analyse et à concerne au Kobeta samedi passé que Azo Sala est fort pour promouvoir les musiciens bah inviter bazo les quatre on a ba grand concert au Azo Beta Libanda. Comment tu trouves ça? Bon. Nani dola boye moninga na bo Fredi Mbolongo ti. OK. Ngai pato na nga banda pesa nga ka visibilité na ba TV. Anga musi tikala nga moko ti. OK. Tikala nga moko. Ndina benga na sala be fort za représenter nga Robino te et représenter Robino na nga Robino mundi baza na Paris. OK. Ah zo sa pe makambo ka pona vie na biso pe pona musique pona vie musicality. Zo mazo sa pe po moye pe azala kana niveau ngape ko to pe fona bunda to mote ero lenso mona ba artiste msusu congolais na mo na za na palais zo mela ba shisha azo boka ba gene ba nini menga ero yo nazo créer kaka actualité. Nazo créer kaka visibilité pona zala kana top. Zo mona ezate que président Héritier Watanabe ndeza boye il faut kaka bando simba ona loboka tambola no partout non. Tant déjà peso ka leve na bimiso dana mukili ba comprendre que oh nani faut que moko bundati quand on a pena bo tenir ba on a regard ma bête na nous tes alens sous bon ba conseil pe pour t'arraper moi un plus na so on peut ça bon conseil si on a gagné na lobika ke ndenge okinga te so ba se créer ça ba se créer ka déjà ba vocal na bango déjà za la kitoko presque ba sala makambo bongo kitoko baza pena bon chic bon genre musique na mo ba beta kitoko ba vocal na yo ka ba album na yo ka album na yo ka ba vocal ba chanteur kitoko mais ça ka likambo ka ndi ya ko travailler sur dire pour na ko match sur l'event c'est ça yango na bo pesa bon ka chance bazali ba artiste oyo bazo travailler ba bi ko évoluer za la ka te toki mutavandika na 1 il faut ka ils ont rappelé un peu mutako zappé à matide les pour moi moi kiti moi katikati ils allaient non mais quand on a pena nsoki bolo ba mabe pona concert à Dom de Paris na moi que boza ba jaloux c'est que binonde boza ba jaloux à Congo. OK, merci beaucoup Dom de Paris, concert ici, félicitations à toi Héritier Watanabe. Fredi Mbolongo, un artiste de Robino Mundibu né dans Zoloba toujours cohésion. Il y a Robino Mundibu tout sur l'ango ils ont parti on a linga sur l'ango vraiment na sérieux tout. Cohésion, il y a Robino Mundibu na héritier selon d'autres sources et ça pour nous rebondir Fabrigas. Ah papa maman on zo bana grandeur des artistes na bako petit artiste jeune talent bourgmestre mikolo ba benge bourgmestre nani je Fabrigas mikolo comme on est bourgmestre mikolo ba benge bourgmestre papa na niveau grandeur ya président Robino Mundibu na grandeur ya Héritier Watanabe bako za pena tanko bun abeta wa ba concert nini ya ba salle nini ya beti wapi Casino de Paris Casino on a pas ce concert on a combien 12 personnes. Ah papa boni bo saba ni na niveau ya basali o ba président Héritier ba beta na basali de sous to komani ko beta bona biso to bani da ko beta siko nous to bani ko beta na théâtre James Maribel beaucoup comprendre ce que basali to cha sous oh Casino de Paris papa Casino de Paris a combien de personnes o ba na casino tshela nga image ya casino muto totanga nombre bato o komona ke 12 personnes batata moi se ba mama le na ba mi ya quartier na so biso na ba bureau papa na plein on a président Héritier à salaki na plein objet to sala na théâtre James Maribel obi ba loba nini so na okati balete ko loba mabe biso da to na loba pona na okati balé na biso kitoko e balé kati ma kitoko balé na biso to za déjà na ba canon rapide kitoko to kata. OK. Yo lingi na sa skoni na tête de fête jamais so kozela ngo bo kembi de fête nouveau yango na lobi ke biso to da bo na loba pona biki to kata balé kitoko. Dans la section makasi on a pour le week-end non Fabrigas na héritier comment héritier na Robino Mundibu basangani justement pour combattre Fabrigas. Et là le pitbull mi balé ba bunda na bambo na biso Congo pitbull mi balé futala sko ba pitbull de bala ba bunda sko na bambo na Congo. Et ça le ba dame bambo sko tala grandeur pitbull. Tu vois Fabrigas le bambo na so ki sasa tu vois ba présence ba sko le ba chapari o bazako ba liara ba 4 kg ngombe. Basa ba grandeur à likolo. Basa ba Michael Jackson OK. Repose après Michael Jackson na photo tanga kapa kombo. Ba grandeur ba présence ba Robino Mundibu ba présence Héritier Watanabe basa ba niveau ya Fabrigas s'il te plaît. Kotana pena ko kata li solo le capo. Tiens no grandeur préparer ça ta le roi au comparer ta le roi ngana ye moi muke. Na ba moi ba préparer na okende théâtre James Maribel. Laisse pour moi penza ba ko sa makambo moko boepe et matipé niveau. Vous comprenez c'est ça yango. Au tcha comparaison yona Fabrigas par rapport que lui c'est le patron de l'orchestre. Patron orchestre na ye. Ngapela zo. Amemi ba musicien poto. Amema ba musicien poto.
Papa. Si vous avez un héritier, vous avez un mise poto. Robino Mundibu, je suis bandit comme un mise poto. C'est que à développer, à déborder comme un mise poto, les gars sont moto tangi comboana. Pour Banaba Kenda qui poto, il y a Banaba Kenda, Tilo Bazonga, Talabilonga Mise Bakenda poto de Komibang. Vous avez que Batuma Komidama Futa ou à Paris Foufi. Ma commission toujours moi qui bola bola, savoir pour la qui bola bola. Vous comprenez? Ngai Freddy Mbona Kenda poto, mais Tala Teinture, Natana Nazara. Bon chic, bon genre. Vous comprendre? Ah ouais. Donc on a besoin que surtout vendre un plateau. Pesaka. Pesaka pour tant aux autres ça va présenter héritier watana va présenter Robino Mundibu. Mawa. Relation ni ole lobozo garder bino na fali poupa. Ah mais na pesi mbote na aigle. Président Fali Poupa. Faut tout non pourquoi on a tenu aux questions on a pesa no mais yo continue to kataki yo munga pe na bina pesi mbote mbala moko na aigle. OK. Pona ni loba. Loba ka sisa. Tout Alexis Wechi chaque fois au fin à Robino Mundibu faux chanteur. Atika Robeta Libende, Robi Makunki, Robino Mundibu faux chanteur. Excusez-moi justement pour reporter qu'on reproduit peut-être le propos oyatena kiwana. C'est justement parce que Nalina Yeba parce que surtout mon Alexis Wechi il défend Fali Poupa. Tel que vous êtes là, vous défendre Robino Mundibu. Il y avait un bon courant entre Robino Mundibu et Fali Poupa. Mais on se pose des questions, réellement. Et ça problème ni où ils allaient coller. Parce que ce que mon moi na soso a tenu dans une c'est que maman est dans si on est à déjà mikolo ba loba posa mukolo. Ah ouais. Qu'est-ce que expliquez-nous c'est quoi vraiment en fait? Alexis Wechi azola latina be mission mikolo kakaye. Ah récemment na concert ya Fabriga ya héritier Robino Ucho suma basket mambo ya McQueen alobeza basket ya Chine bablo mo bongo ça explique quoi? Merci ba journaliste internet bo zo ba partout bo katengo bo partout pena bo katengo bo panza na ba page. OK. Nazo dresser siko pona un jeune frère na biso wazaka matama minelo kwa mtati ba bombo na matama moni soki Alexis Wechi. Alexis Wechi wana na biso que c'était mandia za lo koso. OK. Aza lo koso. Yé le so zo manquer président na Robino Mundibu. Ezaka zo manquer na fond de kertin. Azo manquer ko pa yebeke kuna zo ka ba visa. Azo atiba tintina azo ke no manquer wana. Azo manquer na fond de kertin. Pour Alexis Wechi ndenga za wana. Bambongo mingo mona lia ya Robino Mundibu ba $100 ata combien de falia ya Robino Mundibu aya kolela ka banzala ba passe chez patron na El Generalissimo ndenga zana ba kanga yeti ye Alex wana ti lo zo loba ya zo loba na zo loba na polo ala ataki ya noir mona zo latana ta polo mona 3 ans mtu asali yango ti polo ya noir mona na zonga ti ba mbuma polo ya mbuma na muta ko latango pe na un jeune frère mobe mukolo kwa ya ko latango ya ona biso nuka ka Alex wo chana ba kange kala mingi tawa auto kima na ngiringi asaki so makambo ba kanga kimena ngiringi nzalele ngabe ma kangeti patona Robino Mundibu bana ko tinda biro na soma ke tsikela ke bambongo kunati aliakati mutu katambola na ngwana ya mbwa wana ezaka fo tindika chakali ba carburant eza président nga Robino Mundibu mutu atindela kayeti ndeza na boyeba ke ndenge to kati réseau azongeli ba moto siko mutu tana aigle na lobi na yo bongo aigle nda pesa ke mbongo aigle pesa ke mbongo bango ne baza fala ki para bango te président Fali eloko na zo bisoka ke za mael na Alexis Wechi kala mingi ta ko manke yo yeba ke ndaba kopiraka na président Robino Mundibu tilelo o na biso ke azolega na ba TV bomo na zo loba wana beba ke na soki na bina salo ba capture ndinga de to tindela ke bambo ne to solaka na biso ke okolela ndo zo mona election bo loba na zo loba na fond de kerta zo manke président Robino Mundibu pokaka ba golo ba luba wario bo comprendre ka ke aza contre biso mais kaka tango président nga Robino Mundibu to sala conférence de presse awa tango bino ba wario ba bande ko tomboka bo monenge Alexa bande ko tomboka pour leso makamu na lo bande ko kasanga lokuta Alexa bande ko abano silikata abande ko teni kutu ba propos bande ko pesa ni conseil te mundi baza mutu na biso tala kaka artiste munene bo pona ni ayebeke abikela ka pa na biso siko ta talika ki aso da bina bando na landaka ko lobela ka mundi déjà ba ko kende neti ndenge mo bede to ko ba ko mi ko memango sike ngai so na bika na enesu kuna ba visa na ba ko bloquer ngai yango si azo landa wana pona visa lo bo pexeka bo kata bo kanga passeport na ye bo ko mona ndenge ko zonga pa mundi parce que compagnie kaza traître. OK. Na yebisumno ke président Fali zala mayele na Alexis Wechi traître. Oh. Nenga zawana. Si lelo ba message na ko senga président Robino Mundibu parler zali. Mundibu tshana se tikana lobaka na nga me yeba ke yoza ka mutu na nga moko mo ba $100 tindela nga tindela no ka ngai. Donc koto fallait bloquer Robino Mundibu koto yo Alexis Wechi na Robino. Na yeso ke sapatu wana. Oyo ya lobi ke président Robino Mundibu
eza Chine ayebi qualité nango sapato na je crois que ba 15 000 balles ba 15 000 euros je crois beta internet ko mona valeur ya sapato na ko ye bilambo ala ta rezaka mingi mina mona ngolo ba bilamba o ezaka ya bana 4 ans batonga rango ngana mona ki 1000 euros yo lo ba 15 000 eza ko bino mundi ba kolata pena sapato pena ya 1000 euros na ba grandeur na etano nde balata ina présent et watambe o senti ke baza bato basimba balar a wechi Alexi wechi wana bilamba la tanga na kolata ngote eza bilamba fona pesa ba sentinelle so batema na porte puis yala tara bien te polo ala tia noir wana na mona mikolo to lo ba émission wana polo ala tia noir wana bambuma na babambe eza bilamba bana miketi bana mindele ba chinois basala ngoti ye bina tara ye tala tabna lamba tana valeur ya 1000 oyo zo bon 1000 ona zo ba yala tabilamba $1000 ndenga zana ya Alexi ngo tala nazo sabino ka bokondima na bilonga ite me boye bango kaka kala mingi te bokomoni na ba moto po biso to vivre la vie na ye biso to berger la vie na ye ndenge to kati nde boye ba ka kozongeli ba moto pe bodi wana bomona lati wana noir olata on plus de 6 fois na be miso kanga makam na yebisi moto zo vivre na aigle pesa kelo te bo aigle yebi fallait bien so mona photo mona da video mona aigle ba vandi ba osola fallait mzabe mie poto fallait meme poto kasi yeba ka meme poto pour fallait za mutema malama memara pe ba shege na ba poto yango pa meme poto comme shege. Mais oui, à cause de péché. Pour monter, on manque présent, on bazar na 3 niveaux, 4 niveaux. À même à sommer ba musicien, ba mituka. À foutre ba musicien. Appelle ba musicien mituka. Papa oh ni. Oh. Ezaye. Kingotolo. On a tout démarrer mutuka, On a gagné faut ba tindika. OK. Oui, ba mituka mo ezaka bazaka. Ce qui est qui t'a ngomba te tambola fo. Ba munchanga. Asimba libaya moko boye. Ceux qui camionnent qui te mona chakal mettre quoi il m'a ramené mettre na voisin garage à on a besoin ba le bon solo train vous avez besoin bon solo hélicoptère ou na garage na de bon ma mettre quoi zali et ceux qui chakal ba on se ba mituko za katindika chakal pe carburant ata 2 litres tambula vous comprenez ata 2 litres tambula siko biso to betana siko nga danser pato sombelanga mo loko muto sombela ba mituka lelo zo mema batuna théâtre gymnase Maribel papa nazo sabno vérité nazo baki ba chronique bokate loko boye baki Alex Wech tilelo akopera na mundibu nazo sabno ke tilelo akopera na mundibu vous avez la preuve na lobi na yo ke tilelo akopera so na mnati so ba capture kene so ka auto kima awuti ko kima awa akutubata manangiringiri tibanga bakanga wati asalini papa moninga izala so moninga na boy na linga kana ko loba ba vérité pour présence Robino Mundibu abikisi bato belé fort ata ba gel wazo loba lobo gel show wazo loba oyo ba gel zela ba gel show on anti ba anga manke Mundibu ezaka ndilo ko zakisekila Mundibu po ayaki Mundibu ache waningoti eratati ba sede nde pa mutu moko boye yango moni kenda ndengo anati ayaki posa nini azwa waningo siko Mundibu atalika oza niveau na ngati j'ai le chômeur au hasard na poto. Dans une émission, la vérité. C'est ça, solo la vérité. Vous comprenez? Si vous manquez présent, bon tu vas manquer à Mundibu. Bon tu vas manquer à présent Robino Mundibu. OK. Vous comprenez? Mais moi na boy na fils Robino Mundibu na mutu na ko déchaîner ba vérité mususu na makambo. Mais vas-y ça sur la mutu papa mutu ale so ta fufu mukolo moko mutu ale so ta fufu mukolo moko papa na libumu na journée na mutu ale so fufu lelo libumu na yo ezui fufu ya mutu na pourquoi ko ta reconnaissance na mutu ate point poto embrebe mutu si na ba niveau nti jeune wana Alexa ba do manquer pena Mundibu na niveau ya bilamba yaza na bilamba akama na salopette moko lokwa ya makaku boy salopette moko ya makaku boy makaku mbwa polo mobe polo na ya noir wana patola tisona muta tonga ngomo na muke bana ba chinois ba 5 ans mutu batonga pantolo wana polo les bambuma bana mui bana mketo ba pesa bango ba exercice mo ba ke no sala ba dit ba devoir na palais ba ke ndo ko polo ya lati ba polo ba polo beteka ma ba $2 polo Alexa la tisa $2 et ça polo te ko chango na erote chango na $2 chango pe na ba francs ko appelle so ba 30 000 francs vous pas so OK na ba kanda ko zango 30 000 francs vous comprenez na ba qualité ya mwana wana jeune na Alexa azama bunde fimbi lo kwa mutache ba bill asa na niveau Mundibu te pour ninga na bola ko appelle niveau na ngate tano le bene pa macho ma boko geste atene nini papa na tayo moko te tala tolo baba bilo mususu anga ya ba el generalissimo patotika ba kene ka ndeba okene ba comprendre kimaki ngandelo na nina ibana nangirira kimaki pona nini nangirira kimaki po azape mutu mo bazaka pe na pomo ba defaka bambonga batu afuta kate balinga kisko bakanga ya kimi siko kotaka no bata ma mutu kolesa zate mukate kaka el generalissimo mutu do finga oyo yonde mutu atindela ke bambongo imda tindela ke bambongo Vous comprenez ma mais lelo babiki siyo
nzala na ngo soka bimaki na nzala zaki na so bapitindila kete anga kufa banga bakanga eti banga bakanga mais elle généraliste moi laxi bolingo na omone nga na président Fally yebaka yango Alexis Wecha ninga zaka bongo azalaka na ye mutu moko nde bozomo ke très OK ako manquer lobby botoleka bo ka mukolo ba ka visa inspiré bo tike ka ba voyage mo ba kelete bo mona akopera na mundibu neso nde bomoni so sala be mission na atande bominga na lobele boy eza code pona azana azwaka carburant chez biso OK adamaka chez biso azana bilamba mo mikolo la tabu biso to pesi yango sikoko ya lingi na loba pona moni sikoko te fo ya mo peto chrétien dans rapper babilo comme poto to rapper ba vérité OK ngazo baka na ozonga ka likambo président Fally keba na Alexis Wecha OK traître ako manke yo ako bossa na ko meme na poto ponini atonga peyo atonga peyo quand mikolo ne Robin na lobi na yo pas Fally président Fally a bloqué président Robin Mundibu tende ko nga bloqué ndenge kutana no kenanga ite ako bloqué ndenge nini problème nini président Fally na président Robin Mundibu bazana ngba debono bayebi mamona zoloba ako bloqué ndenge nini ako bloqué dans ndeni tano grandeur ya président Fally na président Robin Mundibu bazada ya bato yo grand frère na petit frère ne bazaka na ba dans les bons au moins président Robin Mundibu alobelaka président alobelaka grand frère na Fally lelo ka so président Fally na lekaka te ba ke Robin Mundibu kolobela so ngate ye moko na nde pour Robin Mundibu ayebani ka na président Fally ayebani na bango na no sote ata bon so ba ganga koloba président Robin Mundibu elobela président Robin Mundibu lokote grand frère ne ndalobaka nde biloke leki na nga Mundibu ko koben kolobela nga soutena kolobela su kombo na ngati esili patron nga tika ya sili siko na be eloko ne sala motema passe motema passe ezani Alexis Wecha atonga Fally nazo yebisa OK yona za président Fally keba na Alexis Wecha ko meme su potote ya turonde pena okimi libela ya turonde kimi pena libela pona nga zo kima libela wana esili mamna loba Godlin yebi Godlin matonda yebi Godlin matonda yebi mamna loba sanda manuka yebi mangamoto solaki yona biso ke ba Alexis Wecha na c'était ba voyou ba ya mo bazake bazo lia c'est pas président Fally ozomona auti ko zaka mbongo kala bingi tawa kaka ya pan ya mutu kasala asala traitien et pas Robinho papa nazo yebisa yo aza muta ko loba te to lesa kaye to kabila kaye président Fally ngalo na dévoiler ba seke keba na Alexis Wecha mutu te très neso très ça c'est la vérité solo la vérité so bondi melinga te ba fan ba wario bo pesa ka 4 mois 4 mois bo comprendre 4 mois pour na ni na olenga na loba na meli c'est solo la vérité na meli tango na bokomba komona réaction simani na yo business ko vérité wana OK merci beaucoup très cher fidèle Tuzana Freddy Mbolongo qui évolue au sein du groupe Chiffre 9 de Robin Mundibu a la vérité tout fin raté azo pesa ozalika ba vérité retenez que non le 7 juin prochain Robin Mundibu a robeta na théâtre de gymnaste Maribel na Paris en tout cas bosomba babié etikali bosomba ça sera une même date avec Ferregola qui a signé aussi qui a calé aussi sa date pour le 7 juin na Belgique na ING Arena de Belgique de Bruxelles en tout cas to kende eza drapeau ya mboka na biso nde côté les ma drapeau ya mboka na biso nezo flotter musique ezonga qui déjà na kati ya poto l'artiste nous a confirmé bientôt là bako kende déjà bako rejoindre déjà Oezali artiste aza déjà na Paris groupe Mobimba bako kende pour na date na bango Oezali le 6 tokoma koma vraiment na suka il y a un débat oyo bima awa mikolo oyo oza moko ya ba grand na kati ya musique oyebi musique quand je parle des grands na kati ya musique pour vendre na kati ya monde de musique oyebi musique Fally Ipupa aza légende ou pas mais ngana be Fally Ipupa za artiste munene aza ngana yeba za artiste mama ba légende wana ngana yebi yango te po ba vena soso to lobi ke Fally aza légende bo ba penso ba Weranson ba penso ba Koffi Olomide ba penso ba Jibe Mpiana ba penso ba Nyoka Longo ba penso ba Boziana siko papa data yo moko na yebi te soki pe musicien so ndeni bo boke le tuna na bato na ba olobela mama ba jeune ba ba légende ngana yebi ke baza ba grand artiste bo so président Ferregola siko to chai wapi
Bon président faire rigola to chia pinde ko nga pena na ebité. Fallait aza légende faire nem c'est légende. Na tangi te que président faire rigola aza légende. Na bibi ko tango ba que président fallait aza légende. Nga sko na tangi ba grand wana sko na ebi ke ba président we ranson. Ba koko na so ba jibe piano. Ba koko na biso ba we ranson ba jibe piano ba Koffi Olomide. So yo na bibi ko ba président so faire rigola ba sko ba to chia bango wapi. Hende ko na nga isiko ne ebité bino pe so bonga oluka ba polémique mo. Tena na polémique. Ya joy mam na olo ba ya joy. O eza ba risque to na vie. Ngene buna ebika ke président Fally aza artiste, aza grand. Aza artiste. C'est une légende. Yo zo baxela légende na lobi na beauté. Na lobi papa ke bolobi ke Fally pour pas aza légende tout non. Non tangi so lobi ke so lobi président Fally aza légende. Pour so ba président so ba Koffi Olomide, ba président so ba Roy Ranson, pour ba bandi ba musique libo so ba sali ba minene. Yo pe na bi so to lobi bon so to tsasko bo président Ferrego la so to lobanine. OK. Vous comprenez? Bazaka Bazaka artiste mo basali min basali trop na kata Congo na musique so congolaise papa. To pesa bon ka to ba faut tika papa. Président Fally aza légende te. Aza légende azaka andi artiste congolais azo sala musana bien quoi. Fally pourquoi légende te? Mais na so légende non. Zakari baba so ba leki bango nyoso ba le mola ba confirmer que non Fally c'est une légende. Na lobi na éviter. Na éviter yo na bino ka so to tengi ko ba koko so to tsasko ba wera wapi. OK. To biso tsuke to basko ke ya apate na ba koko na so ba jibe mpiana ba wera so ba Koffi Olomide. A epate ba on a ba grande salle. Ndeng na ba grande salle. Ba beti ba papa te botika ba polémique mo be mais pour na ba ntonga za ki mo mke na moni ba koko na so ba wera so ba beti ba parler des sports. Ba beti ba double zénith, ba beti ba Madeleine, ba beti ba sali pa minene ko papa o biso o lelo ba biso ba artiste to koti to na génération to bani ko beta on a sima ba vie on a da ba père na so na ba koko na so ba beta ngo papa. O ngana ko kitina nga ko kitila nga wera son. Na nga ko kitila nga président JB Mpia, na nga ko kitila nga président Koffi Olomide. O papa on nti ba on ba za ba légende de bangwana. C'est ça. Pa na nga ba légende za ba Koffi Olomide ba wera son ba JB Mpia ba on ba légende. Pour lelo ba vie ba repose à paix ba koko na biso ba vie beaucoup ba Koffi lelo ba tikeli bango de makambo. OK. Bango de ba légende papa. Toutes les gens isko na ta bino moko pena. Toutes les gens isko na ta. Fallait za légende te ndeko na ngaza légende te. Nga soki légende na koloba keza ba wera son ba JB Mpia na ba Koffi Olomide. OK. Ba tunga na koyeba ke baza ba légende pour basali aptang biso to kola ba tozo ka ba sa to mona ki makaba ba chose ya musique za bangwana. Ko basali ba mama. Merci beaucoup très cher fidèle abonné d'après l'artiste c'est parce que cette vague de légendes tout le monde en parle. Chacun vient avec ses analyses, chacun vient avec sa vision, chacun vient avec sa connaissance. Et l'artiste Freddy Mbolongo a confirmé et affirmé, réaffirmé, confirmé encore dans mon émission Fally Poupa aza légende. Et parmi les grandes légendes, nous citerons Koffi, Roy Ranson, JB Mpiana. Ce sont des légendes. Là, ce sont des propos parce que Oezali solo la vérité, tout le bakaka solo la vérité. Freddy Mbolongo, nous sommes presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que nos abonnés et vos fans, Bazola Nabiso, Bakoki, qu'on retenir vraiment et puis profiter de la dédicace non vraiment Liban et solo là et foutre à Liban au bois raté. Ah ouais, moni bo tenenga na regard tes alliés opinion na ngai ngande mutu na lobby selon ndenga na monde la pona otala na ba. Peut-être fier aussi Nicolo. Ah nga Congo sikone na tele kolobo za fier. Pona nini? Na tele kolobo za position nga na messane pe na messane ngo trop marqué. Lem so sedaka ke na lobby la pona tele pona za mona théâtre gymnase Maribel. Ya ngwana moni bo tenenga pe na regard tes ane ngane na lobby pona ko linga te na bese ba koko na biso ba wera son na ba JB Mpia na wana. To pesa légende na ba lek na ba na bango non. Soki pa na nga les gens les abangwana on atteint kombo wana. Vous comprendre po bango ba sali ya minene o biso tozo landa. Vous comprendre ba sali pena ya minene ya black te ba beti je connais peut ba ko atteindre ba 60 albums. O biso to combien ngote. Vous comprendre ça faut tout ça la makamo bo ezala pena logique ezala dans les bons quoi. Vous comprendre ya on ka kande da boye biso toza ka préparation na biso toza ya théâtre gymnase Maribel na Paris o tozo que nous prester o ezala ko ezala événement o etika la part après Dôme de Paris les années théâtre gymnase de Maribel. Ya on ka ke ba ngaka bafana balingaka bafana bonne musique balingaka robino mundibo balinga musique ba sombaka déjà ba bien na bango pour ba ya ko mona événement o ezali na théâtre gymnase Maribel ba beteke na théâtre gymnase Maribel ba betele ba kiti mais ba robino mundibo ko betela ba pour musique ezalaka ba kiti mais ba o ba beteki ba concert ba to leka wana neti via sur la coste beteki musique ezali na batute siko bunu bokomo tenika la coste le quoi biso nob sur la coste te biso zali chiffre 9 biso dola bato yo to ko betela ba kiti
te eza lokola mutu azwi sani ati wana azwi luta otya na kati ya nzungu biloko ya te atiaka na sani no wana ekomi obandi mutu biso siko tobetela totya sani mpo tobiki totya lutu mpo nzungu wana biloko eyali masala nga dido ayebi na oloba masala ngai Dr. Mayibebi Pambu ayebi makambo nazoloba Dr. Mayibebi Pambu ayebi makambo nazoloba omoni toza boye théâtre gymnase ba o basoma bientôt bakende somba da ba billet billetterie da se funga me bane da fungama déjà nebi ke ba billet zo tekama makambo toza kitoko je peneza bien je peneza bien nebi ke bana de bonomo ba yebi bana njili chango ni britannique mabele na ngai bana chango yo yebi makambo to solaki biso to répéter lelo za répétition na sasuka oyo ko zwanga yi en plein nazo bima déjà na parler pona kende répétition mais tant que ça mutu na ngai to na sepelaka na po za na ba question moko boy salaka bien za que artiste pe azo exprimer bien azo lobela omonika ngai na opesaka conseil mingi na ba artiste so congolais to za na bomoko to pexaka pe ba porte parole na biso bazo lekaka na ba TV pona koloba ba insanité pona ba collègue na biso ba collègue na bango ba artiste omoi lelo soki ngai nazomona ke moi na moya leader moi zo mankaka papa na nga omoni ke nga tazaki respect na okoma impoli na okoma peka ga impoli pona kolinga te mais c'est ça soki moi na moko bazo manke tata na nga papa nga naza vivant pena ba manka papa na nga to mona batu sutu bazaka ba développement bata maboma soka lekila nzambo ni zo beta mutaliboma na bango mbata obika ko fâcher po aza vivant aza na bomo ya kufite ozo comprendre faut to batele ta raison vivant ozo mona ya nga na lobaki nga nazaka respect makasi naza pena muto yo na mankaka leader moko te mena yaka ko tenika popo mo ke soki ozo ko déborde pa pato nanga po lelo nga naza mukona baboki na mfunta comme singa bo se Robino Mundibu mo boss o naza ki azwanga na niveau moko to na so ba leader moko to ba ko zona na niveau na zalaka nango te o mo lelo yango zo mona na kumisaka neti ba président héritier Watanabe na kumisaka ba président Ferregola na kumisaka ba président Fali Poupa po baza bato yo na mona bango bana mina tsoko mona président Ferregola loba mabe pona Fali te to pona héritier te to pona président Robino Mundibu te non pena moi te ba président wana ba Fali ba président ba Ferregola ba président ba héritier Watanabe na ba président Robino Mundibu non bana mona pas loba atene propos tale ne bolo ba makambo pona o président Robino Mundibu ba bloquer o bande mo bedeti ba jeune ba Alexis ba manquer Fali mais etene lo ba ne lo ba que président Fali mzo tinda bango mais omoni ke pona président Robino Mundibu zo mona ke zalinde lo koso ya Alexis nzo sala ke lobi saka e bongo po ebike pour pas kabela ye mais c'est la musique moi ça la dans les bons quoi Bartiste va bête musique il faut que tu que la boba flair après c'est ngazo linga ke tous na solidarité solidarité on a monté ça là ke et voler et tombola le kumu ya musique na biso ya Congo zo mona ba vie o ezaki ya ko sona sona wana ya ko beba na tano pe tongo zo beba na muninga tala pe muninga zo sona na ye tano niveau na yeti tala pe mutongo sona na ye leso ya zo voler yo tikala kana ba polémique moko ba buzo ba neti na lo bela neti ba jeune bato ba leka na TV o mangi ko zo kumisa président moko bozo lo bela pona président na tala pe président a ça somelo lupango azora ba soeur famille na yo azora pe ba soeur makambo beso ko vi matanga na famille apesa ka bambongo o papa nga na lobela muto na biki neti na lobela ka président Robino Mundibu so likambo ko na famille na nga ida ngai so likambo ko ya ngai mo ka ida ngai ona lobela ka président Robino Mundibu so ka sala ngai loto na lobela ete pe le nete ka mi de président Robino Mundibu so mbela nga lupango na biso ke ona lobina na lobela na liboso ya télé bozo ba blague te na biso ke ba blague te félicitations na biso ke ba blague te na zo parcelle calamité bo mona ngo peka ke yoko ya ko zo image nango ozo mona ozo ngo masala ngandi ya imamu na zo loba ozo mpa no zo yango biso nda boto sala musala ti muna zitambo e na lobela kana ta moi patron na nga ya Y-3 bona ti costume na nga ya Y-3 ozo pona ti papa na nga mobi ya pisco na bona te misina mo mutu rouge na ngai boye papa li bumunge to lo seke na zo lobela pona biki na organiser côté wana ozo comprendre ntana na pe procédure ya ko lobela ka pe président so pas sala ka makambo ni pa na yo comme mamutu poto ta pa omité mais o memi OK poto mais bakota pe makambo na yo non biloko atolingi ngani tsinga na lingi na ngango te to pesa ba artiste na biso valeur ya ona lobika ke ni to za boyebo za la pio départ na biso kala mingi te kaka la ah to zo za ba vol to zo za na Europe na théâtre gymnase Maribel to que nous prester ba o tout ba album sur monde congolais alia to zo beta kala mingi te album na biso pe présent dans Robino Mundibu na studio tilelo mais papa yeba bo sur que na biso sila da tout ça da ba clip yo yeba ndé nini papa biso to na biso to za wenge to bana wenge to sala makambo beza te keleso yo katake et les gars inapexité et ko lega teza mo liboso patron na biso bota il faut kutana nyoso na kata talent il faut kutana na ba sombele parcelle ala na mbeto kitoko atambola na mutu ya taxi te quoi ozo mona ba fa nyoso balinga ngai boye bakake o to za beso ba
yemba ye to ba dédier ye abenga na numéro na ngai plus 243 plus 243 89 662 90 90 plus 243 89 662 90 90 wana ozungai ozana bezo ba yemba yo ba dédier yo ezana ngo normalement ezaka bien po tape ba yemba yo ba dédier yo pe ba faire no peso mata kwa kombo no peso kende ezana ngo na ndenge bo banga na binote monter zaka na gravité zaka likamba solo na pesika bana poto mbote nazo ya pena poto wana par rapport kende ezalaka na bosani te na pesi masa na ngai le roi formule vert gamme au vert black panthère mona poto kwa mona Paris wana pena bato ya njili kwa bana njili na Paris boy ba kenjilo na bino kalamita zo na poto fo bo manifester ke mona njili azoya opa na pesi pesa ndamano ka femme wa beta mbata ngeto le vimbaka na bosali te Godline Matondo yo yebika Arabelle Matondo bonne guérison nzamba kobatela yo mama Sela Lioni papa Matondo na bosali te ana mbala Matondo die Matondo bana poto tu bana ngola yo yebika to sola chango mettre ko yo yebika to sola chango na bosali te masa na ngai ndiai yo yebika to sola chango kwa bana de bonhomme tu bana oni britannique yo yebika to sola chango match kenango bien match peneza bien na bosali te CAF CAF père na CAF papa na Sonifer na bosanité batu ba biro na biso foda boka bopo bango basala makamba bien quoi na bosanité Chibile Hilaire yo yebika to sola makamba bango quoi Fanke Kabongo Pacho Masele général Kelembi financier Chibile Hilaire d'où la sebile le yem de sola kiango quoi ye bika petit na nga makambu ya ne to sola kiango makambu ko kenango bien quoi petit na nga yi ogoshi ne to sola kiango quoi Dido 5 mètres échographe ye bi to sola kiango match na ngo pena bien koto na base petit na nga Sente Pepsi na Sente pour petit soka nyati bang ba on ba pesa lokumu ya musique quoi groupe chiffre 9 na pesa no mbote excellent mwamba Sonifer ye bika ona ba danseuse na biso boza dans les bons bana debono mama na pesi no mbote bino to simba makambo ngai toujours na lo baka eloko eza valable ke to pesa ka artiste valeur nga fodi mbolongo nazali pona kolobela bolamu ya artiste na yete pona bebisaka akabula ka jamais nga na ko kabula te po patron nga el generalissimo apesa nga ba conseil ke faut ko linga ka artiste lo bano mabelo bano malamu yo linga bongo lokati na lobeli des jeunes wana ko bo comprendre ke ti azo ya ko lobana TV mais na kuza ko lia fufu na biso azoka bambongo c'est ça ya ngwana merci na yo pendenge to pesa nga invitation to sala mo émission na debo mabele na nga penda bo dans mona debonome mabele na ngando moni toto sala miso moni plein na de bonhomme ba ko soutenir nga ba wario no so bazape ba golo pe bazao ba spiritas pe bazao la tête pe robino mundi bazao ndo tate ba ka ne ba villageois de bate ba la tête et lo kande zanka ana moni kande ba villageois de bate ki village ezalate eza pena de ba ya balata bon chic bon ja quoi ya ngwana kaka. Merci beaucoup très cher fidèle abonné na bo c'était pardon limbisa ngai ndeko na nga so na boki bana ba sauter ça ki tokote ezo moi Sambishi Princilia wana pena bana mama utwa mère na so utu kwa yebika to sola chango igeti mère so igeti utu na bo c'était na pesi mère na ngai mère na ngamu to na lupango mama nasi na peso pe mbote na pesi pe mama Fifi mbote to za les gars bien quoi. Vraiment nous étions toujours avec Freddy Mbolongo l'artiste de Robino Munibo, il nous a parlé de tout sauf rien. En tout cas ça c'est solo la vérité votre chaîne. Merci à toutes les personnes vraiment oyo bozo porter soutien à bino ya malamu pona biso na kati ya chaîne oyo ingénieur Gertin l'imbattable merci pour na musala kitoko za les bourgeois masanga les bourgeois masanga les bourgeois masanga les bourgeois oui ma sola kiango quoi yani kini les rombox l'homme asole bobu boli akambongo ne bongo siko biso pena mais ngano na liate na okaka basango na kinia Homebox patron talatanga kako ya magena fana lo bana sima caméra mais na lobika liboso pour bango bazolia katande bakumba santé pesa bango bonga et na Freddy Mbolo papa ni le Homebox yani ya Homebox Francis Modia roi des Zamunda Francis Modia roi des Zamunda Soulé Camara Yannick Kini ya le Homebox en tout cas grand frère merci pour na bola munayo vraiment talaka ya Freddy Mbolo ngalo ça est muni ko lobi bo seki ba talaka nanga pour bo fina bisoti Papa Jacques Miday en direct de Londres. On a apprécié vraiment Bambote Raoul Moulobo Spanish Man, grand frère dit Selmo Raoul Moulobo Spanish Man. Merci à toutes les personnes. Anthony Kachama de Tro en direct de Paris. Yves Ramos, c'est Faïla Kouela, en tout cas El Capo. Bambote Nabino, Ebele, Carmel, l'inspecteur. N'apprécié Bambote. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye. Bye bye.